te mekiti. Natikele bino baraka bo pété na yekuna. Asa bino ba parler à la bêtise wala bo tala la natikele bino ndeko bino baraka. Gérard Kitoko monganga. Gérard Kitoko, Salim Thierry. Salim tika pe bilobela. Yo tala o ngana zo sana yo. Ngana muta bilobela te, ngana muta vérité, ngana loba vérité, na muta bilobela te. Qui contacte zonga makasi. Na zonga inchasa ngana kimite. Nazali na obeta minota na obanda live na obeta minu lisolo ndenge ezalaki en live penda ke bo comprendre masolo onde ezaki. Comment passe ça, comment il bouille à mon anagi souté effectivement na ina ba danger belé ba menace ezali makasi na ina danger ceux qui ba prier na minute betam so na kufaki parce que ba comment ko luksanga na bato ba kagulo na bato ya nyonso bato ya civil ba nini donc ma tête était appris ya wana na sengi na bino franchement j'ai souffert akin maman tina na kata mutuka kotamula na bana kolela lela nzambe pe asali ke ndenga zana pe amati avion à Soya, à Paris, en France, à Zouama, Tampé, na Bana, Paiement. Alors, on a penaza aux États-Unis. Merci Nabino, parce que sans Bino na Kogaïti, sans Bino na Ngana Salelo, sans Bino na Koufaki, sans ma prière Nabino, j'étais mort. Parce que na rataki lo mon gutu, donc na rata penda mutu penda boui. Badou landanga penda na zui moto na kimi, badaïra bambeli na maboko. Mais tant on ça live na bino na web ça bino vérité, je viens de loin. À Outi Penda Liwa, Diego Mbelo, Joël Moussa, Lucien Bampili, reproche du Yakin partout, Nzamba Pambola bino. Ngayo nazan États-Unis, mon bimancheur en os, de Ngozomona wana, donc Nazali, de Ozomona Awa, Nazali, donc on a télémi Ozomona wana, de Nazali wana. Bola na souci li souté nazali awa na kimi na ngate nazali na ye na palais après mananu na prier na bino to sambe l'ensemble pour permettre biso to koka koye bandeni a sala makambu. Donc voilà quoi, na sengi merci. Moi na ke débadé en réalité parce que na ngomei paraît-il mais ça ba raison yango itindio longakini non yoka après ba kefundanga amoni ba services spéciaux ba enanda beaucoup bakutana ngina yo non bakutana mama tina yo zalaki te colonel mo na uto bima ba 3-4 minutes bon ba colonel mo na major mo ba koti na ba car libande belé ba koti services spéciaux à Kinshasa ba ko kota o to luka passer to zoye ndi non biso to za na vie de recherche na mandat d'amener Lakisa à mon honte Lakisa mon état bon so talibana na mon ami tout que tanami ona maman bimi pe ba tali tout que zaki ba funna na ba lobi le côté baki ntango maman yo benganga j'étais plus obligé de à ozonga parce que na un rendez-vous na Bedachou Bedachou benga to ke kuta un hôtel na tu écoutes un hôtel, c'est bon, je suis en danger. Ah mais bon, toute façon, maman Zolokao, maman Denise. On déplace on offre vraiment parenthèse, on peut ça merci na souka, surtout comme moi musika, mais quand on a commis à Meminga, tu pas maman Denise, d'accord. Ayambinga avec tout le respect et les honneurs. Quand Ayambinga a zongé le sujet à Marcelo. Je pense que c'était la raison à Yambayo, maman. Oui. Bon, elle a ma soussoumé. Wana ils avaient parmi les raisons. Oyo Ayambela Yenga. Nazo zong ça n'a battu belé Oyo bazo yebate. C'est maman Denise et son mari président de la République. Ils battu basala qui kimia dans les Camboyo et Kota. Parce que la vie battu belé au passé bazo soutenir non. Le couple présidentiel m'a soutenu. Abedachou m'a soutenu. IGF m'a soutenu. En fait, soutien à côté na mbongo na conseil. Non, soutien au tozolo. Moi c'est mon problème. Ba lu ba zo solution. Ya likambwana. Ole kene na justice mama benga bino Marcelo a tenu un message azo kende na justice pour na yo.
Alors tala vraiment tala place na ngai en tant que maman na yo tala boye vaut mieux pour se réconcilier pour azoki makasi tango azali na ebe menacé il fallait biloko na biso ba na nzambe ezala vrai ou ezala vrai te pour se soutenir mais esali que tant yo sali ba intervention na émission ezoki c'est tout au long il y a processus ya matanga. Alors papa vraiment na sengi ngana papa président to sengi vraiment au Coca-Cola ça là moi message moi pardon soko lingi yo za mosala nzambo yebelo ni okoluba po e akite po ngana libino boke na justice te ya soni bino boza batata samba na passer Marcelo et ça la piété. Alors mère aye ko pesa un conseil nga mon initiative na ngana bi bon na kine quand même na ça message à pardon. Na sali message moi pardon et comme lié mais à ce pela ina ngote amona ki ango ke na za ko seka na za ina tristesse te na za ina regret mon côté na katia biloko ana mama siko ayebi ngabite je préfère beaucoup tal bo solo ndé ba arranger que pasteur Ken oya Roland Dalo o église à Gombe a bengi Marcelo n'a pas na beda toki kutana to soleil pendant 4 heures, plus de 4 heures. Donc de 11h à 17h. To soleil très bien. Et puis la sengele pardon en face to potani pendant 2 heures papa après 2 heures à Kiti to soleil sko nganaye clairement et puis to sengani ba pardon. Ah puis bon je vais retirer plainte. Accueilli bien que nous retire plainte ngai na tongo nango na kepa ya Bosembe parce que c'est ngai que ba punir c'est ça abenga na pédagogie basali séance pédagogique na yé to travailler après singa ba conseil abo kende na suspendre l'autre mais kende ne répète plus ça au bongisa bakamona bino na ebisi peke no to bongisa to sololi na zongi intuition mo ebisi ngabite kabisa abet boluka la place na pe manano pour nous sentir que il y a quelque chose na katia makamwana il y a aussi des tisseurs de ficelles ou ba mususu ba contrainga ba profiter pe na simana pour ba ça ba sale besoin de la bengi masilo la oh ngala moni ba tozo ya kana ndako na ngaba zo tambola tout ça ko à loger quelque part c'est grâce à maman na abete babino bo vanda le temps tozo longo la biloko nyonso ya mikeleke parce que comment une famille à moi si famille à boye de Branham oh non alors et ça li que avocat ba kita la plainte a moni plainte moko na et pas ya procureur de la République Isofa Azalaka procureur de la République à Gombe ba moni plainte mais ba tribunal on a magistrat bon mais là on ba tiena to fouiller presque ba parquet nyonso to moni plainte moko na Gombe plainte voilà les actes effectivement il y a passé Marcelo ba ebisibo yebisayi a retiré plainte au officiel par écrit. C'est ce qu'il avait fait avant qu'il ne Barcelone, d'après Nenga Ebsaïbiso. Mais étonnement, après 8 jours, il y a une information que non, ils sont fanés ensemble et pas à Marcelo. C'est qui est normal. Avocat là, il y a quelques bandits au fond. Il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo, nous sommes tapés, on nous gifle. Lecture à la prophète de la Suisse. Bon, en fait, raison, bon, en fait, l'idée n'a évité maintenant d'apprendre, c'est un intellectuel. L'idée n'a tout seulement qu'on nous agresse par le Rwanda, on nous agresse par le pays étranger. Les comités, c'est ça. Bisous dans la guerre, dans le sens que bisous a problème, mais les pays étrangers, dans le Rwanda, dans les pays voisins, les besoins agressés. Bon, phrase il n'y a pas de guerre, c'est ce qui a provoqué. Il y a des ambassadeurs, il y a culture. Normalement, il y a de l'homme sous l'éthique à cause de l'homme. Mais l'intention n'est pas de m'abaisser. Mais
Le quoi lobby yango et père de garçon na musala comme suspendu petit nanga. Mais est-ce que façon ça makambo ils malade? Bon, omoni non oui mais et sa chaîne nationale. Soit ça qui est une chaîne privée, toi le internet. On a une chaîne nationale ba soda ba na front. Ba Hollande. Ba obunda. Ba so kufa. Ba wazalendo wana ba so bunda. Quand ba so yoka qu'il n'y a pas de guerre. Ça énerve. Ça peut démotiver, ça peut énerver, ça peut créer des tensions. C'est dans ce sens que Bossembe a pris la mesure. C'est dans ce sens que le numéro D numéro 1 à RTNC a suspendre pour Bayokaye na du service disciplinaire na bango pour permettre à se justifier. Mais en attendant va suspendre Kofi c'est un intellectuel. Mais il y a des mots yemo attend outi pas ya Bossembe c'est ça parce que c'est ça que rôle na tout justement ba robenga yo po ba pesa yo pédagogique ba ça la séance pédagogique ba conseiller yo ba lo comme ça yo yebité ba la kisa yo yango on est des pasteurs on est des musiciens mais des fois makambo ya journalisme to déconnement moké il y a certaines phrases qui sont des phrases qui dérangent c'est dans ce sens que Bossembe a apprécié les sons pédagogiques mais il y a le rôle là professionnel. Il y a chaîne nationale, il y a média, à Kokaï ko anga longole lokwana ou à Luka ko laver lokwana dans des choses. Mais bien sûr on peut arranger dans le direct que non oui au lobby bon mais guerre ça toujours encourager va se doit dans la front na sima il à reprocher tu vois et dans ce sens là ba monier à reprocher à longole lokwana te. C'est vrai, ça peut être vrai ou pas vrai, mais il y a des choses qu'on ne dit pas. Elle est bien bango moi ni ba so pende za ngamo kate bango ba break Tala pop. Mais des enfants on dit matin. On a beau tâter dans les bords. Oui. Abotisi bana mobimba sango sala biloko wana azane mobimba sans biloko wana azane mobimba opesi na komba c'est bon c'est na bibista yi wana break the break merci moni baninga bolingwa tala bana photo États-Unis osomba ba basket ya bana biloko ya bana yango wana tala suka na boutique awa ozo basaki ya bana biloko na prix abordable biloko ya bana basket ya bana chez Abana, ba basket, au moins, babilo boluka na kin, awasiko ya okuta mona pria bien. Donc tala tikuna do bilamba ya bana, biloka mibali, biloka bana basi, biloka sport, ba tennis, ba nyonso, ba jeu. Non, mon kilomètre yaka. Donc voilà, naza obligé na kata voilà. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous 21h30, 22h, heure de Kin samedi. Nous serons en live. Benda Bika Makambo Gozala Matata. Que Dieu vous bénisse. Pétage. Na bondeli po na batunyo so batali sikolo. Miracle landa. Ato zaye na passe. Miracle landa. Ato zaye na difficulté. Miracle landa. Ato zaye na nini? Miracle landa. Ato zaye na problème nini? Miracle landa. Donc tout est là. Bana tout yango to ke na sa basha bana. Que Dieu vous bénisse. Oni oyambami na Dallas ndengeni okomi na ndengeni na Dallas. Ma prophète Moussa Minene me babatama na Dallas toye ko découvrir bango. Moi j'étais bien accueilli, ayambinga bien et puis na yope
Vraiment merci. Prophète Denis Lessi, pourquoi ton nom revient toujours dans des émissions, dans des histoires comme des scandales par exemple? Tout ça, ils allaient faire ça pour bazouanga, balongolanga bilamba, filmer nga mutakala, batia la réseaux sociaux. Donc président de la République n'a moi ce n'est par contre bango va protéger. Pasteur Denis Lessi, certaines personnes balobaki au Koufi, batnusu balobi dans la prison, d'abord au Bimi Kinshasa ndeni parce que tu es bien que vous avez recherché par ba service ya sécurité ou ba aner ba demia perno luka au Bimi ndengini. Na bimi normal na aéroport Andili, bato science okite ba yeba ki a okufa boye, liwa boye, bato oyo bazana butu. Iyo musanza mbochuba muninga no musanza membeli. Ngai na ngana zonga ndako. Taba ebisinga bongo na kimimba moko l'état wana Marcelo Azoya bafuyenga du tête à la tête aux pieds bafuyenga tina kaleso eloko yate après Marcelo akokota nabi limbisa afashe maboko na table ba makofi ban atomboki alobi oyo ya kokoloba vraiment na glorifier nzambe jour wana c'est pour la première fois na zu délivrance ya kanda po na yeba ke linga isuka ata musu na bagarre basoda baki kobuka et pas ya grande sœur ngai na kebo 10 minutes après ba on va epananga donc bakangi mama tina ko bakangi mama bipo me ate token ma vie est en danger et église ekufi baki se koti lo yenge koti makione koti lo côté koti kindumbe koti ivresse koti il y a des gens qui sont venus chez moi ba kotsanga na kisi j'ai refusé toute ma vie. Alors on a constaté que ba master belene ba camarade ba koti na zongeli mission nanga évangélique. Quel problème y a entre vous et Mugisho? So na kangisa est déjà asala ba cérémonie mon église o bimisa molimo na komba Denilès et dingwe ya lobi boyi aluka yebitumba chaque jour na kutana ngai yo ngisha pe yo to bunda kasinde yo lo bakoza puissance. Et dis-moi, je connais Mugisha très bien. C'est un pasteur au Diana Kangisa. Bakudoa ba Mugisha. Pasteur na ba bêtise, pasteur azo l'accent kona moi sabi bobala na binobo lukae, boboy bobala na kena pas moisbe. Donc, mutande wala, il faut pas me mettre na Saint-Pépé no mama. Ba mema biso na Saint-Pépé. Tala mituna biso, sugeza na milinga na BTSL. Voilà sous niveau T. Allez pétage. Au moins pétage. Et la dernière instance. Mais c'est qu'au niveau où il y a comment il a. Ça dit au sauter pétage, des pétages. À comme un niveau il y a Lucifer. Comment mon Koufi mercredi? Natongo. Bah il y a Turquie, Congo. 8h. Ça 8h et quelques. Bon. Malamoke be mangoka Koufi lelo basai bilo tuti ayepeka lelo ndeni. Bolimbisanga na bato ba omona ke nazongeli makambo de sele ka kenge information ile kana ki entre guillemets que asala ki boye bibel akenda opération ainsi de suite tout ça. Alors élément wana le kole wuti na monoko nanga et déranger c'est Marcelo. On a ba o benemi nanga nyonso ya mboka totika ba biloka kisi temetanga na eto kutane me fuku ya kite. Ngabe tamuzuna na ya mabanga bato anga finga ngabi no yinga kunana ni toza solo asutena ba tatu metatu ayaki Moïse kutoyebi tozaina ba problème na yo poza ba aye c'est tout ce qui me met pas à profiter de l'occasion na po ba vandi sapenda dossier et comme légal. Mwana moko ya ba pasteur aye goyebisanga que Marcelo atindeli message habito ofunda. Marcelo atindaki message, mais message wana eza bienté, il faut vraiment boyokana. C'est au contraire sur likambo esili et bomi moto parce que maman Denis na mbalde ba kotaki na likambo wana. Ngana Marcelo tumbo mamoto likambo na esili à l'amiable selon Bible ndezo 5. Toyoki ka bafundi. Bafundi to fouiller ko funda ngoto monete. On voit le prophète qui est en fuite de Kinshasa et qui se réfugie à Dallas. Alors, ma question est la suivante. C'est qui Jézabel que vous a fait fuir à Kinshasa? J'ai fait un repli stratégique. Oyo net Jésus pe akenai na Égypte akeko batama. Avant nana no atala dossier na musika, qu'est-ce qui se passe? Alors, bibliquement parlant,
en quoi est-ce qu'Afro-Pétage était un signe, un présage pour le Congo, mais aussi pour l'Afrique? Si je viens aux États-Unis, je viendrai prier dans votre église. Parce Amen, que prophète. vous avez la chose vraie de Dieu. Amen. Je te dis, tu es un grand prophète. Donc moi, je crois en vous. Et j'ai dit ça dans une émission. Amen. Et les gens observent d'ici 5 ans ce que vous serez. Dallas, Et Dallas, vous avez la grâce